Michel Mayabou. Émission ya kitoko culturelle, politique, religieuse et on a celle qui est poli. Bakolo le pompe fier. Bolu que la solution. Les teke na éviter na bandande nini. Zemi ya mwe comme à terme. Tout perdu, tout. Il m'a quel aime tout et le foulé continue na ba venir. Il y a eu des morts, ba koufi. Bala ba koufi, ba msuba kei ba mire quoi, ça ne va pas. Ba kire makelele po makelele on ezo sala ba retour. Ba msuba kena mai ba para ba ko zo bana na bango te ba kena mai ba dindi. Tane to komi. To revivre boy. Les boroya bo moni élection boy to voter bino bo kirele biso ta makelele to sai kala makelele to totala ngona c'est comme makelele comme likolo mampango comme na c'est comme moi to ça les ate mai ezo kotela biso na bandako bo ça mai comme na niveau tina ba chavo on a libanda na ndako na parlo na ndako comme na katikati on a libanda niveau mai comme ta ah biso na c'est mai comme des gars ko kotela biso tina ba tsa bandako ko mata e bomi ku bana mibali mwana uta kufi ya to comprendre te soto sane soto suka ndenge nini to la lite banda butu mo to telemera bo ya hotel mambule bete o la mala defa on defa CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Et ben nos films oh c'est important si vous ça la vidéo oh c'est important on a fait la pièce parce qu'on est vraiment on va ça pour nous c'est vous ça la faut kabila kwa za la kaka ça peut ça sont mamie les gars Mbote papa. Ouais, ça sont les gars n'aiment les bêtises. Papa, awa l'équipe na eza dégâts. Mayo ne komi boye tito comme ba 2021 22 wana to risquer ba mapango mususu bato litoko dindana bato bugumesa na biso te ba pété ba scandale ça la makara beta ta tout ta rotala rata quartier na yendenge ezali tozana posa batine biso ta tartère ata nini batimo la biso kaluka oyo bato bakoli koto ba bima ya makelele oyo ndenge esala ba dégâts. Tona pocha batine biso tartère bedan ke timo la biso maywana ekita to mona pasi papa so kitina se ono mona banda ku musuba scandale bana musuba o mona na te bilo musuna ndaku muta récupérer le côté bana kaka so ko tela banda ku kuno ko mona bugumesa na biso to yebate azalaka wapi to mona ka yete bugumesa banda et ya to za selembao to za banda ti bugumesa to mona ta ko tala no makambo to na posa tina biso ta tartère etimo na biso kaluka depuis tonga toto atatonga banda 0 papa lobimbula na tshebeti to bimaki libanda tisiko to zabile ne libanda tala bebiloko ndako boyi to perdre babiloko ndako bana misuba omona na te mususu kuna mirekoleli akufi même agent moko ta ya l'état koto totamo tambisa ta caméra mona ta nani koto ata jamais ni la police bugumesa kutu to mona ka yete to lembi toza peuple tolu ke passe ko vendre ça ba bongisa la biso ka ma ya kaluka ma tracteur batinda tracteur etimi la biso mai oyo ya kaluka po boye pena bo bando oyo ka ba dégâts ba rotonga ngope
bakotonga leta kanalise mai na ye mpo ke biso awa likolo tozalani tokomi balabala na kaluka tokomi presque limite moko kaluka soki atondi afungwami abanzi okotela biso na baveni ntina ndako tolembi bugumesa mpe ebetaka ta tour oyo ya kotalaka peuple na yo nde bazovivre tomonaka te elongi na yo te ndeti ngai nayebi na ngai yo te soki ovandaka kote nini elongi na yo nayebi te me naza mwana koto oyo nabotami koto na okola koto mbula oyo ebeti esali scandale ya kosakana te scandale moko ya kosakana te tala ndenge maiko tala na bandako nini na katakata ndako longi mwaye te tozali na avenir Kinkole avenir Kinkole na quartier Monantunu na commune ya Selmbao na sima prison. Donc ça ne va pas, ça ne va pas. En tout cas l'État qui fait une solution. Nous avons fait la quartier Monantunu la commune ya Selmbao na sima prison. Tout perdu, tout. Depuis hier nuit. Moi depuis 23h. Tiens, si bah désert. Moula makasi mu pepe, toi ça ne va pas. Faut ni kamuya, makelele mutu zongi. Makelele mutu refoulé quotidien na ba venir. Il y a eu des morts, ba koufi, ba koufi, ba musu ba kei ba mire quoi, ça ne va pas. Mais oui, c'est la seule solution ba tirer makelele. Makelele tirer pour pas moi ça pemeni ya makelele basa ba la mapango moko façon que makelele tika la mai tika la munene comme ça la facilité à roleka tika mapango oyo ko mapango pemena mai batia mapango ezwa papa moye siko mai leka ezo direction na madame Zate les autres siko yo nzela roleka kotitini tete lebiso c'est boumé c'est pe na tongo ya comité rien même chef de quartier à mon unité ata mutumo à mon unité même chef de quartier même bourgmestre mutamona nya Zate to moni mutu te ko mutu mo konzi mo leta na ya assister biso iloko Zate bakisi boye tozonyoka mana bakirele biso makelele oyo baoloba kaka bi baron batindaki biso te tosoma mapango awa toboyi te me tovotaki bango bakire makelele mpo makelele yango nde ezosala baretour oyo bana misu bakei na mai bapara bakoki kozwa bana na bango te bakei na mai bagindi te nde tokomi torevivre boye le boroye bomoni élection boye tovote bino bokirele biso ta makelele tozaki kala makelele tozotala yango na se siko makelele ekomi likolo mampango ekomi na se siko moye tosala eza te mai ezokotela biso na bandako bosala tu bokire ta makelele bosala nde bosali awa na kalamu bokirele biso makelele so te botili biso ta mire na makelele yango na Congo Brazza bakanga mai na mire est-ce que mai esala inondation kuna bino bakontina biso bolingi biso te mboka yango bokamati boteka yango to bosala yango nini bolingi biso sokufa bavivra ilora bana bino bazala bapoto biso tonyoka makawa ezalaka te sikoyo biso bana bazokenda mai bana biso bakufi bamire ekoyeli bango tokovivre tozala esika kokende te bamapango so tozwa yango oyo sikoyo tokende su wa bokire makelele obie botila biso mire nyonso nazalaki nango koloba ngwana tozoka pesa mitema yango tala tala bilamba na biso ndenge ebebi tala biloko ndenge ebebi biloko ebebi sikoyo tokolata nini bapolo moko na bopesaka biso na loso oyo bopesaka biso na polo moko nango tobanda olataka so mbula ebeti tala yango oyo malamu ede motu so aza na pasi ke soki na esengo bozoya na pasi boyaka te turo tobanda ofote bino te tona bamba bino mabanga mai ekomi katikati ya ndaku soki kura ezalaki kutu nde tokufi tala mama wana aza na zemi leti nyonso ekei boya kopesa ana zemi komana mama afi biloko nyonso ebebi Mai ekomi na niveau nini? Mai ekomi na niveau oyo oyo na libanda na ndako na parlo mpo na ndako ekomi na katikati mais oyo na libanda niveau oyo mai ekomi tala donc mai ekoti niveau oyo tala biso mpongo ya clôturer mais tala mai ndenge ekomi donc ça ne va pas eti nyonso nasalaki epoli bakolo lupa mpe fier bolukela biso solution molia yo nde leader topona nde yo lukela biso solution tala boye lete eke nayebi te na obanda nde nini zemi yango ekomi ya terme na oyeba te soki na obanda nde nini
na oyeba te bilo nyonso ebebi ngai bonsko ma etonda eboye bosuka nde na butu wana tokimi kokima toweleli molimo toweleli molimo molia yonde tukela biso solution toza ana kinkole let na nga nyonso ekeizemi yango ekomi ya terme na osuka ndeni bolukela biso solution tovota nde yo nde Passa MP bato place. Bonheur de. Oh antenne. Bon, ça problème il y a ndenge balobi climat biso jamais to viva ba biloko yo awo. Biso awa ti mai ya makele ya kame akolomo te mai et comment ba côté. Mais sikoyo événement on est balobi que ça climat ndenge changement climatique yango wana omoni ke ba biloko nyonso salama to moni obe na ba filme biso pe to ndimite etala mai niveau ekomi tina ba lino moni ba lino passé ba lino ndako eza na sima kuna ekwe mir bango kuna kwa mai ezo kokota na venu wana etoboli ba ndako wana koto ya mai wana onde rio koti la biso à partir à awo ba dégâts ni nesali ba dégâts biso tout biloko côté mai après près ba 1 mètre 50 1 mètre 50 bien 1 mètre 50 na kati ya lupango ba 2 mètres comme ça mais il y a des dégâts graves bon awa ba dégâts pas na nga ba dégâts ça te mais environ ba na musuba kufi awa na suka école wana mwana moko akufi wana bakene l'hôpital wa ko mire ko elaki bon proposition ni proposer dina tant que habitant bon proposition na biso ezali ke passer ba parcelle mingi bateka na ibandeli wana alors mai eza na passage sous te mai ilikuwa passage eza te nzela ekoma muke ya mai ba parcelle wana o eza ya suka ifale balongola yango po tracteur ya ikire makelele po situation comme hier soki bakire yango te na climat le changement climatique oyo donc ekodinda même te okoma même à 1 km ewana kodinda kaka parce que mai eza eyo ya na ndenge moko ya makasi ya force osakana te parce que depuis pe événement osani ata autorité motale te bon tomoni ka deux croix rouge balekaki bon autorité moko aza te nde tomona na bafilme bamboka mosusu ta mosusu baautorité bacroix rouge baza nombre baye événement bandaki awa depuis ba 23 heures ti tolali te nde na libo nalali te kaka mpona kosala kosécuriser ngai naza propriétaire ya parcelle oyo alors namoni ke il faut na battre la population ngamona aki nini bato même temps tomoni mai mire wana epasuki oza na nsima na biso mpo bango kuna mai yaokoma ti na veni wana mais lokola mire epasuki oyo ya bango kuna na ntsele kuna alors mai ekoti na nsima ya mire wana mosusu ekoti ya baparcelle voisin ale ye yango oyo koinonde baparcelle na biso komisa mai donc il y a un mort là-bas akufi na vers makelele kuna mire ko elaki alors ce ba parcelle wana suka kuna peut-être baki balongoli yango balongi to deux parcelles na ngamu bien moko tracteur eleki ekozonga situation po biso to fanya on a numéro 36 il y a ce près 1988 tilelo événement au salama ngati donc c'est la première fois to moni ko mona ke événement bani ko salama ba mai ezongela na biso bo et puis ne ba lu changement climatique donc bon parce que pour ça makasi banini pe ba salisa avec population na bango loba mami eleki ato wana arrivé ya makelele ave tolali na butu nde mbula ebetaki ebele wana bandako nyonso ase wana edindi bato bakimi toyeba te chef de l'état se azokomprendre te population evanda ndeni biso na se mai ekoma dega kokotela biso ntina bakatisa bandako komata ebomi ku bana mibale mwana uta kufi ya tokomprendre toyebi te so tosane so tosuka ndenge nini tolali te banda butu mobima totelemaka boye otelema mbula ebeti oyo elamba na defa odefa kala so ya defa pa mininga na masi toyebi te so tosala ndeni solution nini ezosenga sikoyo osala solution esengaka nde chef de l'état ayokana mamu na ye oyo bazosala kuna na baparlema kuna biso awa
aya bongisa na base koto tozo souffrir bakire makelele zonga neza to epina makelele na kala to dali likolo so to totala makelele bomele to komona makelele ka komole ka batu ba pembeni na mai balongwa baluka na place bakene ko rivière zonga poto bi makelele zala mai ba pesa ngo 50 mètres mais to moni mai komi zo 10 ça ba 0 mètres na batu ya mo ke zobo mati batu nefu ba koma odinda bon ba monsieur belé so matiam su na habité to komi ka poto na so mais so ke ba poto so ka kuna ba dege sami ya nyama mais to ngane to so sande carrière ndé za ko misaba zelo na carrière poto comme vivre bien What? Nini elekea mama? Papa mbulu ebeteki na butu donki. Totango ndeka mai ndenge koteli do tozondima kutu te mbala moko tomoni mai ekomokota désordre. Ekotina ba chambre biloko ebebi do na salon tala kutuka yo moko ndenge zomo. Do na ba chambre mai ekoti ebebi si biloko nyonso ebebi. Na cuisine eko donki vraiment mawa. Papa, kala ezalaka na se mai kuna mituke bandaki koleka zobimisa zelo. Omona ke biso toza likolo mai eza na se. Mais sikoyo ekomi tokomi donc niveau moko na mai na biso avenir niveau moko. Donc soki vraiment moyen koko monana ba kotisela biso mituka na bimisaka zelo na mai. Comme ça mai kita biso tozala mwa likolo soki te boye kaka donc tokobanda ko noya kaka kabu. En tout cas, naebite mutongo ya leta nani ya koleka na miniti donc moko te tomoni moko te na seku na kutona mwana moko kutu akufaki tomoni ata mutu te kotala ata kotala baba tala na mawa biloko ebebi na bachambre baba donc moyen oyo nyonso ezalaki na niveau cc nyonso ebebi nyonso ebebi. Il n'y a plus rien à récupérer. Rien à récupérer. Rien à récupérer. On n'a même pas mes uniformes. Tout ça, c'est seulement pour les uniformes. Alors. Maintenant, les uniformes sont détruits. Maintenant, tu vas faire comment? Michel Mayabou. Émission ya kitoko culturelle, politique, religieuse.